maman Eunice Manyanga, je vous dis au nom de Jésus, Ngaï Ernest, na kota ki prière. À côté prière, Nzamba Zobana Ngaï. Na bongisa ki kaka na zoye na tango. Voilà pour la maman Rebecca. Pour la maman Rebecca. Nzamba bisinga na bongisa ki. Doza nenga moko na bongisa ki na zoye ka na maman o. Donc les gens il y a tricherie, il y a sangité, et les Nzamba na zui molimo na ye nenga ye moko bongisa ki. J'ai adoration ba salaki. Tout le monde a chrétien belé, koulelande belé. Mon Christ a l'élagaté. Kolela ekoyeya na nzoto, moni nzoto pe salaka. Moi mawaya nzoto akosala. Mais akotika na vie akolela te. Lokola mama wana alakisaki bango losko sambela. Alakisaki bango loyembo. Yango na suka ba pesi ye fruit yankona o alone 4 na bana. Yango ni Enisa yembe atikingana loyembo, atikingana nzembo. Famille ya Eunice baza consciente que liwa mama na bango eza liwa ya Nzambe. Donc bako landa biloba loba wana te. Puis balande yango diable ko profiter lisusu. Si mawana po kitsa bino susu. Boza dia likolo. Matanga zaki likolo makasi adoration bayembi tout ça lobo tika na ndengo wana. Bolanda subilo kwa CCCT. Justice ezalaka pour ko kangate. Justice ezalaka pour na koteya. Donc bato ndengo na siko justice ko récupérer bango apesi bango pe leçon na ndenge na tant que justice. Nous pas sur conscience. Ce n'est pas seulement confrontation parce que Moto Yafunda qui a retiré plainte et puis ce n'est pas Eunice Ndakundaki. Vous comprenez? Alors pourquoi pas confronter Eunice? C'est quelque chose qui se cache derrière ou quoi? Vision on est qui ndengeni. Nzambe le blé qu'on ndengeni pour que au sein Sébastien Nzambe pour Saint Thomas be bazara mo belé va comprendre certaines choses un peu cachées voilà. Donc n'appelle nangai, n'appelle comprendre d'abord le langage té. Okay. Nzambe alobaki na ngai na sali yo ozala pont. Ozala pont ya ba église ebele. Donc ça a été vraiment le message que l'Éternel m'avait donné. D'ailleurs na wuti kutu na zamba luzizi la na église mobimba. Tukute na prophète mukuna asakoli ponanga. Ayebisanga tango zo solola na batu. Nzamba tali singa na moni osimbi ba fungola ebele na tuni Nzambe. Mais bafungwe ni koloba nini Nzamba yesinga ezali bafungola ya ba église okutambisa ba église ebele Nautaki kosala annonce que na kozana Paris pour la délivrance ya bato en privé nazala ki pe na France bato ya ndenge bayaki bato ya autiste babiki bato ya ba blocage babiki bato ya ba maladie babiki bino moko botala ba témoignage na mona ki kaka na annonce nega lobaki ke na kozala na Paris donc l'air na moni yango pona kende na ba église mkonyo surtout l'air suku na bayaka na nga basala na bango eloko moko na nga ite ezala ki privé na yebo e ba yambi biso to vandi ale moko akota nga ngonga na nga koki na Otipe. Oyaki ndeni tango yaki liboso bana tambola bien. Na yaki na begi ndenge na lobaki. Pe na tambola ngo ça fait déjà plusieurs années à peu près 12 ou 13 ans. Mais si on a zo bima sa begi na wutu ku toilette na ke na begi te. Pona ndaku na nga moko na simba ba kiti pona kende na toilette. Ba problème donc banana ya poto. Na zalaka na sengote. Na sepelaka te libale lengi te. Après ba délivrance libale komi bien komi na sengo. Na komi tu na sengo même ben na moko tu na yinaki ye. Donc si ko vraiment olingie makasi. Na lingie makasi ba mvutema nyoso ba boakela ki biso ko ina mai. Ti siko na bandai ko boite me banana ye awa lelo. Donc na za ate ndeka ba lobaki 2025 te yanga na bien on fait maintenant kangia l'église sous OK pour kuta même na pasteur on mona ke bazo kambika yo okotate donc na bayela na ngai donc ya lelo na ye donc pas Moïse na mona ka na télé ba publicité donc to ça na ebe farafa donc asali makamine pour na ngai gloire à Dieu ngai na yaki et pas ya papa Moïse pour un problème à misu ndenge comme vraiment aveugle surtout côté à gauche na zai comme on a presque pas même lunette dans la degré makasi na sima na délivrance na moni misu très bien même sans lunettes nazomona liso ya gauche lengeke kufa na omona parfaitement nzamba papa Moïse azwa lukumu vraiment azana nzambo ya solo kolo yesu apambola ili sabakisa susungu ya belebele na kati na ebo ezitete aza ya nzambe amen. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Là c'est beaucoup plus en profondeur, on va dire par rapport à ce qu'on voit dans les églises, qu'on fait ce qui se passe réellement. Et là avec vous c'est complètement à l'opposé. Là c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus, on va beaucoup plus loin. Est-ce que les prophéties c'était correct? Bien sûr. Et les délivrances c'était bien? Bien sûr. Et comment tu te sens après la délivrance? Non, je veux dire, je me sens bien, c'est bien, oui. Voilà, merci beaucoup à vous, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir accueilli ici et je vous souhaite beaucoup de choses. Et j'espère que les gens viendront et comprendront l'importance de ce que vous faites.
faites. Pour naba oyo bazwaki makasi ya koyate na ba délivrance utai koleka bo banga te na kozala na bino lisusu na Paris à partir le 9 avril pendant 10 jours nazoya lisusu na Paris na koyamba moto moko na moko en privé moto na moto koleka na air na ye pe na jour na ye bo benga bo pesa ba komo na bino pour batia bino na liste ya délivrance contactez Maman Thérèse Matondo nazozela bino na moto. Shalom, shalom, peuple de partout, vous qui suivez cette grande émission, la retraite chrétienne avec Yves, Ipan, Tos, Bulletin de Faux. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne cyber promo des 50 ans. Voilà, nous sommes déjà avec l'évangéliste majeur Ernest Mongou, Mokambia et Tonga Ben Dédié. On a venu Kitambo, plutôt dans la commune Kitambo, on a venu Kimvula, numéro 3, Tozani Awa Tokosola Ebele, par rapport à Streetir ou à Sali pour la Sali Nzambe, aussi Tokomega Solo là. Oh, ils allaient bon à table nabiso par rapport il y a oh ils allaient comme sujet makambu ya mort il y a maman nabiso Rebecca Chimpe oh ils allaient bongo maman il y a sœur nabiso Eunice Manyanga et puis na oh nous surtout le wama qui na oh tout et Salami tout sur le awa avec l'évangéliste majeur Ernest Mongo l'homme de Dieu. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa Yves Ipana. Voilà. Bonjour Nabalandi Nyonso ya super promo de 143. Nzamba Lola a Pambola Bino. Boni Moussala na tata évolution tout le bas. Et ça va? Nzamba Zosunga. Nzamba Osunga toza bien ngolo. Voilà, bande ko moni le susu le mo mikolo mo belé websa bango ni chrétien ba ta la biso. Vraiment Nzambe a Pambola Bino banso Nzamba permettre bolanda biso mokili mumba partout bo se retrouver. Liloba ya koloba ezaka ke Nzamba zana bomoi abosana ka bolamu te. Même si makambo zo marché te mais tokanga makote ya bolamu pour te bolamu et futaka plus tard et futaka un jour. Merci. Le samo pour que tokota na basijine mso lelo la prière. Lokumu zonge pai na yo kolo na milimo. Molimo na yo akamba biso to partager pour la gloire na yo. Maloba oye ko édifier, oye ko bénir, oye ko délivrer. Mabota nyonso bazona biso partout bisika ba se retrouver. Joie contrôle en tout et pour tout. Na kombo le sumasi à tout le monde. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je crois bien bandeko ba moni le sous sepeli papa Nabiso Ernest Mongo. Je crois bien ozaki na Streetir moko o ezaki plus pour na basai na Nzambe o bandaki moi vision na kala ya kosangisa basai na Nzambe ya ba différentes communes ya kozana bango pour une grande activité to bezaki année passée. Bien que Salemaki, Tozulaki, deuxième activité, Salemaki, troisième, moi, Nungu, moi, Mbilinga Mbinge Kotaki, c'est que tout le monde est dans Streetir Moussousou, Yango Sangisaba Sena Nzambe. En fait, par là, on a banini, ba o bazana ba plateforme Moussousou, ba bazo salango bien te, on a na Streetir Moussousou, on a na Makamousou, Asika, bien dengeni. Et puis, combo, il y a plateforme, wana. Eza kombonini oyo pesi elongo na bassin Nzambe. Oui, quand nous lobi to bandaki na 2021, OK. Une grande croisade na moment ya confinement. Mais il y a plus ba pasteur ya Kitambo. 2022, nous avons une grande conférence dans le révérend Sita Luemba et puis le docteur Désiré Bombile. 2023, nous avons une grande conférence dans le révérend Sony Kafuta Rockman. 2024, nous avons eu na sangisa lisusu ba sala nzambete. Année mobimba eliraki ndenge wana. Et na 2025, nous avons eu banda siko musala structure. Kosala course na mutute kende nango malembe. Partout bisco ko se retrouver na ko toucher ba oyo na ko tinda po ba s'adhérer na vision. Lokola naza na lokunga ndenge ba français balobi l'article bien ordonné commence par soi-même. Na bandi structure oyo na commune pardon na district ya Lukunga. District Lukunga et na 7 communes. Wana Barumbu, Kinshasa, Lingwa, la Gombe, Monga, Fula, Ngalema na Kintambo. Je ne connaissais même pas de pasteur dans la commune Moussous. Mais comme ils ont vision en Zambie, et ça dit que dans le cas de plus que deux pasteurs dans chaque commune de Lukunga. Dans le Luki Bango, on a présenté vision. Et ce qui était remarquable, Bango Nyon so ba spectacle vision d'un coup. Et tout yokani, tout réunir les pasteurs dans chaque commune, il y a district de Lukunga. Tout ça qui yango, basala qui yango, tout ça li ba descente.
Et dans chaque descente, le pasteur va s'adhérer à la vision. Donc samedi, il y a le 22, le rassemblement, il y a tous les pasteurs qui vont s'adhérer à la vision. Il y a Ernest Ministries, il y a Lukunga. Ceux qui Lukunga et Vandi, toke na Funa. Funa, Mwamba, Tchango. Tchango, Simande, toke na l'intérieur. Le coup les vision en Zambie, attends, Sango na ndenge na ye. Lobby nemba qui va pasteur ya Équateur. Ok. Naza na ba message na bango awa à partir de Équateur bazo benga ngai na tinda ba fiche ya adhésion parce que il y a des pasteurs au déjà babeti masolo ya vision pour les pasteurs bandimi ko s'adhérer na vision. À partir de Barumbu, il y avait aussi d'autres pasteurs au bazan Angola, ba servi ba s'adhérer pe na vision de ces ministries. Mais sur le plan d'organisation, tout ça dans la commune, il y a dans district il y a Lukunga. Ok, ça c'est bien. Alors, pour quel but vision ou nous avons pas sûr au Sang Sabassan nous avons but nini parce que au Sang Sabassan nous avons c'est bien. Eh ben, nakati wana nebit zone go pesa Sabassan nous avons nini vision nous avons pas sûr nini pour na assemblée ou ya Sabassan nous avons. Bon, ndenge nous avons pas sûr vision. Na ndenge na remarqué, to na remarqué, na ndenge ba vision ezalaka, moi différence c'est ça. OK. Parce que la structure mingi ça le maka pour soutenir visionnaire, surtout que ce que une activité beaucoup ya munene. Et puis était le maka sur activité zali. Mais ngai structure eza pour soutenir ngai visionnaire té. Ma structure eza pour esangisa biso basala nzambe to vivre na bomoko, na partage ya ba grâce. Puis qu'on se soutenir dans le ministère de biso, même dans la vie sociale. Vous comprenez? Les forces et structures yangoana. Et au Kenenenge Paul a dans Romains chapitre 15 verset 1, nous qui sommes forts devons supporter la faiblesse de ceux qui ne le sont pas. Dans quatre structures, ba fort ba kozala, ba soutenir peu ba faible. Et dans quatre structures, ba domaine ezali belé, puis ko aider ba sal dans Nzambe ba vivre dans quatre na bomoko. Atami balemi ça to songa biso na ba domaine wana. Pardon? Bah domaine on a que sunga basena nzambe atami balemi ça to sunga biso et puis encore une chose vision on a ki ndenge nini nzambe le blé ko ndenge nini pour que au sein ça basena nzambe pour ba Saint Thomas be bazara mo ebele ba comprendre certaines choses un peu cachées voilà. Donc n'appel nangai n'appel na comprendre d'abord langage té. OK. Nzambe alobaki nangai na salio aux à la pont. Aux à la pont il y a ba église ebele. Vous comprenez? Alors, tant que même la croisade, je n'avais pas vraiment vision de Nengue Sengeli. Mais, Nengue Molimo Abanako Kambanga. Avant la croisade, na Tambo la Kikomi, na Kitambo, na Koutani, na tous les papas ya Kitambo. Ok. Na Lukaki Bango Nyoso, Badie de Neyata, Papa Nangai Tripogé, Bakatonia, Bakakula Ketina, Bakanluka, Badrien Manzanza, de tous les papas na Lukaki Bango, on expliquait Bango, t'as la vision. Conseil, donc ça a été vraiment le message que l'Éternel m'avait donné. D'ailleurs, na uti na zamba luzizi la na église mobimba. Tukuté na prophète Mugokuna asakoli ponanga. Ayebisanga tango so solola na batu, nzamba tali singa na monio osimbi bafungola ebele na tuni nzambe. Mais bafungwe ni koloba nini? Nzamba yebisinga ezali bafungola ya ba église. Autant que ça va église belé pour le développement de vision ngai nzamba lobaki ngai et que ça na église belé et œuvre déjà normal mais ba ko s'adhérer na vision il y a ministère au nzamba te 44 nanga yango ko mona olenga na sala mikanda ya église na sala mikanda ya communauté pour na yibi ke nzamba yebsinga ke akotinda ba église belé ba s'adhérer na kat na communauté. Là, ça sera pour les églises. Mais Ernest est ministre, c'est pour les ministres dédiés. Donc c'est vraiment, ils allaient Kambouanzambe. Ils allaient Kambouanzambe. Les samedis, ceux qui ont eu, au moment où les pasteurs, ils sont s'adhérer à la vision. Ils ont pour expliquer l'objectif nini, où ils sont dans la vision. Après, tu as l'Assemblée générale, pour la Sabango Sikoyo, nengeni ni structure ekotambola bao ba kondima na ndenge wana nesko tovandisi comité d'organisation protokota siko na funa donc nenge to sala musala voilà conditions za nini pona ndeko
comme membre na kati ya plateforme à s'adhérer? Non, il n'y a pas une condition. Et ça que aux ala mosal nanzambe. OK. Il y a une nouvelle doctrine, au cours du mystère, il y a quoi? Et s'il n'y a pas une condition. OK. Alors, samedi, déjà, bandeko baya na toloba comportement nini, attitude nini baya nango ces jours-là pour une grande activité, le samedi ici. Baya ndenge nini et puis adresse spéciale directement pour que toki na makambo suspect. Ouais, samedi oyo bandeko bakoya koyoka vision ya Ernest Ministries. OK. Donc ça la préparer baya et nyonso eza établi na ba dépliant. Donc chaque pasteur au côté on apporte déjà à un dépliant et c'est qu'il va expliquer vision na objectif. À kotanga yemoko yekoli soit moni que s'intéresser na yete atiki parce que adhésion ezali forcing tes obligatoire té. Ezande molimo. Touré na ngaliema ya un pasteur abaki no ngai fona bonde la nzamba la kisangai. Olongo na ngaliema toke na barumbu pasteur wana landi biso tina barumbu. Abike non ngala kotaki prière nzamba confirmer ngai eza musana ye. Ya on a landi bino pona ko s'adhérer. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Tout ça na commune ya Kintambo. Na arena biso Maison Mbungu vers Vélodrome. Topé Vélodrome vers Maison Mbungu. Avenue Kimvula numéro 3. Avenue Kimvula numéro 3, siège na biso église évangélique bénie de Dieu. Donc église bénie de Dieu, ba okuta Ernest Mungu, ba ko benga na 089 75 15 851 plus 243 89 75 15 851 bandeko ba ko benga ba ko zwanga en direct. Ngongani ni bandeko bakutani? Oui, toujours à 8 h. Donc, ma bongisi vraiment, ils sont à 8 h juste. Mon samedi, c'est la journée, embouteillage. Mais embouteillage, je vais plus de 9 h 10 h. Donc, 8 h, on a 7 h, déjà, ma polélé. Donc, à partir de 8 h, tu bandi programme Nabiso. Voilà. Nzamba Pesio Vision Kitoko, ben, est-ce que tout le bas m'a été parce que des arrois, des années, entre Wassen et Nzambi, comment peut-on belé? Et tout le monde qui bassin Nzambi monsieur bazo réclamer même makambo et comment qui a sangana sangane belé bassin Nzambi ba poser zoya na kati et jalousie ba mbokela ma maladie tout ça. Est-ce que Nzambi tanga Pesio Vision wana a tel ça qui peut côté ko sangisa ba passer que makamba mabe tanga yaka oza blender quelque part na likambo moko bo na okebisa po ya mabebe bazanga raté pembeni ya ba vrai hein. Oyebi Nzambe soka pesi mutu vision. Na présent à kolobela mutu oya ko sala na futur mais abombeli parcours. OK. Ce qu'on a parcours ndé molimo aya kotambisa mosali na ye. Tant Joseph a ko expliquer ndoto na ye na sentiment. Na le tindoto na moni boye mais Nzamba bombeli ke ba oboko na libula citerne. O comme esclave o kota prison askali kolobela été. Mais nyoso komela ki vision de bane ko pese makasi. Malgré Oyo, Nebi Nzamba Lobelanga. Malgré Oyo, Nebi Nzamba Lobelanga. Donc Nzamba Lobelinga, Batuba Agotinda Basali Bakondima, et Kotambola Mokili Mobimba. On a okuta na nzela na yebite. Mais on a yenda tindingai, Molimone Okambangai, na nyoso na okuta na nzela. Voilà, ça c'est bien, en tout cas bien parlé papa, bien répondu. Bande wata suma bayeba, maman Enis Manyanga pour nayo. L'homme de Dieu, Papa Ernest Mungu, Azanani, parce que souvent tout le monde a connu maman Micheline Chabani, José Ndita, Moïse Matuta, na comédien même coup de koloba coup de tipo baza presque bango nyoso aux alagana bango ba Sundia Tamaniata Batista Christian Shoga ndekona biso Ginola Pakaloui Sai Fiston bandeko wana nyoso chiko kutu pulu nde mwana ya molimo pena na kati ya beni de Dieu artiste ebele belé baleka na kati tonga. Alors bambilise chrétien aussi aux alana bon ba pasteur amini le gros papa Jean Oscar Kizamina o ndako na bango ozala bien na papa so ba ruti ba sonika futa balbeka kenza ozala bien na ba sena nzameni surtout. Alors tout yeba en fait lelo ndeko Enis azali ndeko abimi dans les néants, les longs ambassungiers, ayebani dans ayebani lelo. Est-ce que tu as connaissance spéciale, mon Kenan de Enis Manyanga? Ah, de Enis Manyanga connaissance ma casse. Ah bon? Et ça vraiment ma casse. Tu se retrouves qui na Pointe Noire, tu vas qui hôtel Moko.
bâtiment de hôtel. Porte à Liboso, ils allaient frère Patrice. Yami Balé et Nice Manianga avec une grande scène à VO. Yami Sato, Ngaïna Madame Nangaï prophétesse Esther. Yami il y a eu un pasteur il y a Brazzaville. 5e, il y a eu un pasteur il y a Goma Lubumbashi. Et 6e, ils allaient porte il y a vraiment Michel Chabani. Ils avaient une bonne activité. Ils allaient activité 10 ans anniversaire, il y a ministère, il y a moi aussi, il y a moi et Denis Sassou Nguesso. Ah, ok. Après 10 ans d'ailleurs, alors tous ceux qui en tout cas, tout le monde Nice Manianga, tout le monde qui n'est pas Mutuka Boko, tout le monde ensemble. Et Madame Nanga Bela qui Makasi, qui bassoue médico Libanda, tant que Zonga qui, tout ça qui m'a réception, tout le monde qui n'a Nice Manianga, na José Nzita, na Basundia, na décor, tout ça qui n'a pas. Ok. Donc c'est vraiment une belle sœur, c'est vraiment la famille. Voilà, mais maintenant, maman, au monanité, papa, du début jusqu'à la fin. Oui, maintenant, Nazalaki, n'a pas préoccupation à Makasi, mais tu souris, je crois, 2-3 fois dans le téléphone. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Ok. Alors, Koyoka Oyeloba Milelo pour tout le bas les jours d'enterrement à maman. Maman Kolisi, maman Rebecca Kolisi Bana plus na Bonzambe. Alors, Kolela ya Bana, ils ont plus na louange et adoration de maman Laksabango. Devant cercueil, ba kumisi Nzambe, ba sanzolin kolo, ba tebele ba tikalaki na kolela. Na ebité comment un geste aux familles manyanga ba sali, ya kolela maman na bango na luyembo na adoration plus na louange. Tout mon Christ fois qu'il n'a pas mon Christ fois qu'il n'a pas collé la tout le monde a battu mususu a coufi si on a très cher dans la famille a collé la plus au lieu qu'il y ait bateau pas comme ça dans bureau. Bon au moni et le comme toya ezali toyeba. Pourquoi tu as la scène moi oyo? La scène moi oyo toya mission et chaque mission ils ont un délai par rapport à yetinda ou nzamba pesi mutu. Nous avons mission, peut-être, à Tambolaki Malamute, à mission dans Zela, peut-être, les Kamobo et 4 missions dans Zela. Mais ça d'abord, Oyo, à Kendakana mission, a été ici quand Zamba Bongisa pour Azwamoli Monaï. Mon état en Zamba Zobengangaï, Azobalangana Philippiens, chapitre 2, verset 12 à 14. C'est moi qui produis en toi les vouloirs et les faire selon mon beau plaisir. Donc, pour nous avoir la moutona scène, Oyo a tout calculé à Batouté. Mais on peut ce témoignage, mon conga, na belle si petite sœur, Nangaza Jimel. Azolala, Nandakuna, Ovanandakuna. Donc, malade, ma casse, à côté hôpital. Tout ça, les gens sont à côté retraite, la panza, Menza, Maïbisingaï, Ernest, Naozomoli, Moyale, Kino. Ngana boy.
ngabite papa mokile koloba nini avandi na ndako na ngai bato bako na bandi kolela kata retraite nazolela nzambe bisengai azokabwana na yo azokabwana na ngai te na ekomisi nzambe mokolo leki na ngai akufi nalali na mbetu moko na mwasi na ngai na ndako na ngai nzambe bisengai na katikata butu abi Ernest nazwi leki na yo na sutuki na lamusi madame na mama mada kufi nzambe sa lobelaki nga mais auto sinena ke azwi leki na ngai na ken hôpital nazwi mbangu na hôpital na kuti leki na nga avant alali mbetu moko na grande sœur na nga mama na nga alali na se infirmier de garde bazali na bureau mais nga nzamba yebisaki leki na nga kufi ndake na toke infirmier na tombokeli bango bosalaka mosala ndenge nini moto sa kufi bolali pungi bakibi bagangi yo nani na bishi naza mosala nzambe aza petite sœur nanga propre mais na ye parce que nzambe osengai azwi molimo na ye bazobanga nga basimba mpena boye leki aza te soki baotona nga sikoyo tosala nini ngabi te bobimisela nzela ya nsima bolobakaki boke na réanimation mpona bakomana komaîtrise ma mère vous comprenez donc nabondela mpona baka ya grave nakoloba te mais leki na ngai nzambe ajuge na ndenge na ye. Et puis, même maman Eunice Manianga, je vous dis au nom de Jésus, Ngaï Ernest, na kota qui prière. Ok. Pour les qui beko, kaka crise tout ça, na kota prière, nzamba zoba na ngai, na bongi saki kaka na zoé na tango. Voilà pour la maman Rebecca. Pour la maman Rebecca, nzamba bisenga na bongi saki, doza ndenge ngamoko na bongi saki, na zoé kaka na maman o. Donc les gens il y a tricherie, il y a sanguité, et les gens ils molimo na ye ndenge ye moko bongisa ki. Amen. C'est ça. C'était prévu maman qui n'est pas tout na mwana. Ça n'a rien à voir par rapport à calcul nzambe. Alors vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. OK. Ah mais l'homme de Dieu. Na tuna ko question moi na répondre ngate par rapport à louange et adoration ba salaki. Tout le monde a ba chrétien belé. Les Landais belé qui est au centre de la tope au kumisa kolo mais bango bataki plus tout autour famille mobima bazo kumisa bazo yembela kolo Bible dit l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. L'Ecclésiaste 3 le dit il y a un temps pour tout, un temps pour toutes les choses. Mon Christ est solo ce qui a koufeli a pambola kanzambe a tombola kanzambe surtout ce qui muta koufi dans le Seigneur. C'est la joie. Qu'on les a plein à diable. Parce que qu'on les là, au contraire, et qu'on bébé, et qu'on bélissa. Et qu'on bélissa, et qu'on peut ça passer. Mon Christ, on les l'a gâté. Qu'on les là, et qu'on y a dans nous autres, nous autres, peut ça là. Moi, ma voyant nous autres, à quoi ça. Mais à côté de la vie, à quoi les laté. Il faut qu'on ait la carte d'adoration. Parce que nous avons appelé ça qui, nous avons yazui, comme on est sanine. Et comme il s'ama. Tout ce monde, on a mon canal Nzambe. Bible dit ça, David, moi, on est à Zobela. Azobondela nzambe a gêné pendant 7 jours alia kate amela kata sokola kate mais mukolo mwana na ya kufi nde mukola sokola ki alati bilamba ya kitoko bato bakomi ko yima bazo kamwa abi me bozo yima yima nini na bande ko lia te pour nzamba bikisa mwana mais lokola nzamba décider que azo molimo ya mwana ngala ko sa sonini lokumu zonge pa nzambe donc mon Christ solo alelaka na matanga tami bwaka ami bamba ayeba kande ko komisa nzamba. Lokola mama wana alakisaki bango losko sambela alakisaki bango loyembo yango na suka ba pesi ye fruit yankona o alone 4 na bana yango ni enisa yembi atikinga na loyembo atikinga na nzembo atikinga na nzembo atikinga ina nzembo donc c'est ça. OK. Ah, voilà, ça c'est bien. Alors après juste enterrement tout le monde de comment moi si dans les réseaux sociaux donc disons tout le bas mort et à maman de comment les cas qui alors bas n'importe quoi ils ont les réseaux sociaux et ça qui est bakanga qui de Congo parce qu'à le bas qui m'a bé alors jusqu'à présent de ko aza toujours on a aza aux arrêts et créer moi problème mais belé bande ko singi basenga pardon vidéo à pardon bandimi ko tout batumsu babi non ko singa pardon te il faut ka ba conforter bango nande ko Eunice Manianga pour que basamba na habité
koyoka ba art ya boye ndeko akufeli yo ye na télé peut-être lobelo komoko et choquer sous bateau bazana pasi. Est-ce que les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait des boynes, qu'il y ait des lelo, na mafinga, topé en globa mabe? Bon, na mutazo luka abima na identité na yemoko songolo na réseaux sociaux. Donc biloba loba ekoki pe ko mema bato mususu na conviction balandi pe nzoka eza lokuta. Mais famille ya Enis baza consciente que liwa mama na bango eza liwa ya Nzambe. Donc bakolanda biloba loba wana te. Vous comprenez? So balandi yango te. Nzamba kolimwisa ngo. Alobi limo ngo pendengo wana vie continue normal. Parce que balandi yango diable ko profiter lisusu. Sima wana pour kitsa bino lisusu. Boza dia likolo. Matanga zaki likolo makasi adoration bayembi tout ça lobo tika na ndengo wana. Bolanda subilo kwa CCCT. Mais biloko bongo pe so batiki souvent comme habitude mon abande comme ça asali ko bibisa pe peut-être image ya mutu na mamandengo wana pe zala ezala kola yo papa ndeko mazo témoigner mabe pona yo justice ezalaka pona kokanga te justice ezalaka pona koteya do bato ndengo wana siko justice ko récupérer bango apesi bango pe leçon na ndenge na tant que justice apesi conseil apesi leçon pe akebisi mutu pas sous conscience. Ce n'est pas seulement confrontation, parce que Mouto y a Funda qui a retiré plainte. Et puis ce n'est pas Enis n'a Funda qui. Vous comprenez? Alors pourquoi pas confronter Enis? C'est quelque chose qui se cache derrière ou quoi? Justice, il y a comment gérer par rapport à Moussala Naï. Voilà, ton commune Abisso dans Souka, il y a émission Abisso. À ce moment, c'est Razana Mikilia Poto, à Keba concert. Parce qu'ils ont déjà prévu, depuis les 19 falaises, là déjà, disons, depuis les 11 falaises, là déjà, qu'il y a poto pour que la production est belle pour cette année 2025. Ben, les cas me commis à maman, mais maman Enis, à ce moment, là, Libanda Mboka. Et la production, à Roson, très bientôt là. Parce que comme ça, trop vite, le programme peut-être un peu ah, donc, Lilobani nous ça ndekonayo topé moi nanayo Enis Manyanga totalayo et puis na ba chrétien nyonso et puis programme ya etonga nini par rapport à structure na biso Ernest Ministries au lobby nini et puis numéro de téléphone prière pour la bande ko bazama comme songolo pakala et surtout plus ba oyo bazotala biso mingi diaspora congolais belé bana ba dossier belé il faut aller là mais à ce moment, bazoe bate babanda wapi basuka pour remettre déjà ndé nani akosonga bango natikeli papa pour 5 minutes voilà. Ouais, le kumu ezonga et pas inanzambe na baïban sonzamba disposé balanda biso. Donc pona ndeko Enis Manyanga bandeko bamona ngo bete ndenge asali déplacement juste après liwa ya maman. Donc ça programme oyo ezalaki déjà oyo peut-être azwa ki déjà mbongo ya batu. Alors il fallait que asala musala na ye. Maman kufi to adorer to louer to kundi esili wana. Et loko mon côté oui eko changer eko longola to eko bakisa. Vie ezo continuer. Lokola musala ebenge akeko sala musala ye normal. Là il y a pas un débat. Pour Ernest Ministries, Néretolobi, Basali Nyon, so Basadera qui na vision, to kuta na samedi na 8h. Et ça kate justement il y a Lukunga. Notre côté na funate ni moi ni chango mais il y a déjà des pasteurs, il y a ba structure, il y a ba district wana, oyo baza déjà considéré d'avance. Donc il y a mais nous invitons tous les hommes de Dieu ceux qui baillé ba fiche adhésion et kozala wana. Ba dépliant où ils ont là qui sa vision na ba objectif la structure et kozala wana mutu na mutu akota là si ka komona ke nzamba si motema na ye akosigner na ye pas de problème. Église to sambela ba jours impairs lundi mercredi vendredi 17h 19h30 mais lundi dans intercession oyo batunion sote libande wa ba la banko bondela dimanche culte de grâce
de 8h à 11h30. Nayambaka chaque mardi à partir de 10h, puis chaque dimanche après Kilt. Tous un programme spécial et aussi là le 28. Mercredi, jeudi, vendredi, pour clôturer le 28. Thème d'aller cette fois-ci, non. Toi, on a une intercession, une déclaration qu'il y a continuité à négativité, continuité à chômage, continuité à célibat, continuité à maladie, continuité à difficulté. Nous faisons tout ça, nous sommes des programmes aussi le 28, tous déclarés cette fois-ci, non. Olingo Zwangai, chaîne Nangai à YouTube Ezali, Béni Dédié TV. Béni Dédié TV, ceux qui ont s'abonné, côté Nakati, on a tous les programmes y a Kilt et les caca en direct. Même programme de pasteur au samedi et qu'on les en direct. Na Béni Dédié TV. Béni Dédié TV, Béni Dédié TV. Béni Dédié TV. Au Gozouanga, il y a plus de 243, 89, 75, 15, 851. Il y a plus 243, 89, 75, 15, 851. Nous sommes en ligne 24 heures sur 24 heures. Qui mène à Christ et à la partage, les colos, nous banso, au bout de qui branché la émission Yalelo. Nzambe na lola apambo la bino partout bisika boko se retrouver pe na nyonso oyo boko sala. Nzambe ayeba ko pambola bino. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza sous na Ophelina, Jésus est mon papa na Goma, qu'on appelle ça qui initiative. Ça fait déjà une année que nous Ophelina Jésus et mon papa na Goma. Nous avons plus ou moins 58 enfants na Bilili. Et bazo benga biso les sous baba qui sabana. Nous avons battu toi juste dans ndaku, il y a 5 chambres. Nous avons battu ba ovanda wapi, ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vendre la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na Est Bisiga Bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka. Par rapport à certaines réalités aux passées dans Mboka, nous senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba para na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash. Naza juste 100 individus o nzamba pesi mosala ya kobokola bana. Et ce qui ngai un simple individu n'a eu capacité à kosunga bana combien plus fort l'état. Ndena sengi na bato nyonso motema malamu, bato nyonso balingi basunga ba ofeli à Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229 tous la lisungi ya bato nyonso pour na bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona osonga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino motepe. Ciao, merci. Jésus est